bonjour, bande konyo surtout, bozolanda biso partout à travers le monde. Bande konangai, avant na banda émission oyo, nazo informé bino ke ingratitude eza na kati ya musique congolaise. Impolitesse ekoti na kati ya ba fanatique, surtout ba fanatique oyo babengi bafani ya lelo bandeko na ngai ezali pasi pe mawa. Namone bandeko batindelanga ba lien oyo bandeko na biso ba warrior bakomi na niveau ti ya kofinga mama CDG Mampata. Mama CDG Mampata, mwasi ya président Weranson, bandeko na ngai mama pasteur. Bandeko na ngai na ba informer bino ke kofinga CDG Mampata lelo na internet ezali ko luka ba malédiction. Ba malédiction pourquoi? Parce que Mama CDG Mampata azali vraiment mama pasteur ou asambelaka. Nga azo ba preuve nango. Nazo ba preuve ya mama wana ki asambelaka bandeko na ngai. Soki lelo maison mère conflit na ba warrior. Bandeko na ngai ba warrior bolongola mama CDG Mampata na likambo o parce que boko surtout kape boye makambo ya fali kotambola lisusu te. Boko surtout kape boye fali azobeta stade akosala pa memi 20% ya batu kosomba biye. Mama CDG Mampata bato nyonso tu baluka na ye guerre vi na bango esuka mabe. Lelo mokili mobimbelo baka Karine Mokonzi 7 ans depuis ya poto makambo zo marché te mukanda zo simba na maboko te. Bandeko na ngai Karine Mokonzi ye moko azalaka consciente ke na tusha mosali ya nzambe ya munene oyo ezo senga ilfona lukana senga ye pardon. Bandeko na ngai boya poto na mbongo ya falite ba fanatike obozo finga CDG Mampata. Ngali marana loba likambo da ba preuve. Ikoyo bina batu oyo bozali neti bobeli maboma bozo finga mama CDG Mampata. Bozo bateke mama CDG Mampata na mwasi ya fali bazalaka bapi. Tomona preuve ane werazo matanga mama CDG Mampata kufela mama na ye. Bokeba na kombo ya CDG Mampata, bokeba na kombo ya CDG Mampata, aza mosali ya nzambe ya solo. Mwasi ya fali azali le seul madame oyo akenda kotala mwasi ya wera na matanga. Matanga oyo riche watanabe ayaka, oyo zalaka occasion ya réconciliation na ena wera. Mutaya matanga wana mwasi ya fali na kokodi laso. Oyo soki kizengi oyo, soki kizengi ya boye, ozali kofinga CDG Mampata asali yo pe eloko te. Kizengi ya boye vraiment, enso fali pa yebi yo te, fali abwaka yo te, eloko te. Ozo finga CDG Mampata oyo abetaka miziki te, oyo atiaka batu maboko na ba prière, yo kizengi ya boye. Yo kizengi, bon, yo kana message oyo Sankara pesi ya, po o comprendre que CDG na mwasi ya fali, basololaka très bien. Basololaka très bien bandeko. Nzambe na ngai nzambe. Bakizengi oyo baye pembeni na ba musicien oyo. Bakizengi atangi komba falite esali pe moi bien te. Bato na kati ya sali pe ba wayo bayaki ko soutenir Weranson mais bayokaki te atangi kombo ya fali le place wana pe eke moi bien te. Wera ne azana petit na fali pour parler lelo na website no lo moko manana ketchup merci parce que mutu aliboso encourageaki wera eza mama na biso nana ketchup et pas ya ma Sylvie Mampata on arrive à Grand Paris encourageaki wana kuna to petit le jour même manana ketchup encourageaki Weranson asaki si tout va bien Marco si ça rozala mwana masanga fali pupa tant ben nous les leki. Même maman na biso nana ketchup a félicité Souwera. OK. Donc bazana
ba relation ya bien na ma Sylvie Mampata. OK. Lelo na minute o yebisanga imana na ketchup abenga encourager abenga féliciter. Est-ce que bino réseaux sociaux? Est-ce que bino yeba gang? Est-ce que maramunyo so photo ya na ba caméra na bino? Non. Wera so na fali ba na problème te ba tira na problème te. Ya ko luka problème na wera et na fali. Eza yo mo zo luka impact na yo, yo mo zo luka YouTube elesa yo na kombo ba batu. Mais bon, les communicateurs, il y a pas Wario, on est dans Wario, avant Wario. Wengemen, avant Wengemen. Fali a Fali, Wera pas Wera. Donc, Wera na Fali, Bazaki déjà pire petit na pire vienai. OK. Fali aya na Wera. Bapema, Bafanda, Basolola, Bakocha idéologie pour pire petit. Si on a est-ce que arena moko to beta poto beta de arena moko a dévoilé la bolimbi sanga secret arena moko invité à Wera za Fali Poupa. Oh, deuxième concert ya Wera Ranson invité à Wera za Fali Poupa. Eza Fali Poupa la dévoilé bino ngosiko. Oh, troisième concert arena invité là et pour la de arena moko invité Fali moko invité Ferry. Oh, si vous voyez ça si vous voyez bagité mais pour c'est ça makasi tu bele ba fumula mispatel ya Fali après battre la paix ya fait rigola si donc pour vous dire que ouais la problème na ba misa Congo té. OK, ouais la privé à Fali ala privé ya Ferry. OK, on parle ala privé ya ba héritier ala privé ya ba tutu ba fabricage et ba tout nyonso ba beta la musique ouais ravi na ba ya omoni toi on a rencontré toi on a des arena moko France na arena moko Belgique mais boye ba arena moko tous les deux arena moko fait à Robeta moko Fali Poupa di Cap le king mon ami de France à Robeta moka bato banalise bozoyoka soko fa ba bango déjà la pesi bango matière siko lo ba yeba kite ba yeba batika ba comprendre Wera a invité Fali na arena na moko a invité Ferry na arena mususu. Voilà, mais beaucoup de la pesi là c'est attention le pe bino ba journaliste bolingi mingi banda to baneka to annoncer concert bo banda kombo na ye to beti concert avant de mettre concert bo bandi to beti concert bo daba na kombo na ye na senga ba journaliste nyonso banda bo sangisa mbongo bo produit lié kasi bino omonisi ke émission na ngo ya yete mais yo ye nango donc annoncer bo bandi kombo na ye donc bino batu oyo bozali kofinga CDJ Mampata bo continuer kasi bo continuer kofinga mais mama CDJ na mwasi ya Fali bazala kipir na bango eza lelo te eza kipir ya kala bo se disturbe pour rien parce que Wera ye moko na Fali ba yaya na leki bakoperaka bien Fali siko akende kobeta na arena ya Wera siko bino nyonso bato bozofinga Wera lelo bozala obligé ya olanda Fali place okende kozala invité sur ya Wera ezala siko soni boyebisanga siko bochange langage da arena ya France invité ya Wera ezala Fali Poupa boko tsa mama CDJ na makambo etali ete ye na mwasi ya Fali babenga na tout moment vraiment ba congolais tozala kindoki bato bozofinga CDJ Mampata boya poto na mbongo ya Fali te bozali ba fanatiki ya Fali boya ba poto na ndenge na bino bokiaba na place bozali kokota parce que CDJ Mampata motema ya Wera Ranson abetaka muziki te yazali mosali na Nzambe o ngai moko na mona puissance ya bonzambe o esalaka kati na mama na biso CDJ Mampata lelo zosala pasi kotala ba Wario bokomi na niveau ti ya kosatake ti na mama CDJ Mampata boyo Wera Ranson silama o na eka moke na ekopesa ku tala Sylvie Mampata zoba ya mama na yo nde zoba maison mère lisoko solo maison mère lisoko solo maison mère ya la bali ya la popo ukiza Sylvie Mampata kanga ma chaîne Mampata kanga maison mère ma chaîne auto
fallait les kimilo moi le loko te fallait les kimilo oui la son masoko bilele libumumunene o kwata obila te keba bokeba baba yo bokeba ta kota chili wa yo toza ba mabio toza ba guerrier to kota partout oye bipe na milo comment faire dans la biblioté et dans la camarade de biblioté la biblioté la Simon la biblioté la semaine la biblioté ma bono bokaka te Simon boza bokiza et bon koko la biblioté la zone la française ya chedi on a donc la jibe piana on le fout dans français le bongo pas dans ma jibe piana dans la biblioté oui la zone on t'a touche Zoma la maison mère on est gardé aussi là-bas maison mère la commune de Loratoy où est ça Simo la fille arabée la commune de Loratoy la victime maison mère aussi là-bas bandeko na ngai ekozala pasi soki kifanatique yango ekomi ya kiburiki boye parce que garçon oyo azali kofinga mwasi ya wera aza pena buriki ya ndeko ofandaka na poto ozofinga mwasi ya wera nson oyo abetaka miziki te bokritikaka wera ne fiske na miziki kritike wera na miziki kritike wera na baaktivité ya kofinga ti mwasi ya wera oyo azali mosali ya nzambe mpona kosepelisa fali bandeko na ngai lelo tomata tokita quelque soit fali abeti basali ya modele na modele fali atamboli bapays ya ndenge na ndenge fali akomi nano stable neti wera te wera nsoni azali bourgeois par trop ya miziki congolaise lelo bawera baza bapatron ya miziki oyo baa na ba3 immeuble na Kinshasa bosala ta fali comparaison ya miziki ya batrophée fali aleki wera na batrophée musika fali abeti basali oyo wera beta te bokokende te na bakritike wana ya kotushe ti mwasi ya batu nga lelo bokotushe basi ya baartiste nyonso tu ya Congo botushe mama CDJ Mampata mama Pasteur bandeko lelo Karine akoma koluka kanal mutu nini akoki komema ye pa CDJ Mampata po asenga ye pardon ndeko Simo makambo oyo ozali koloba na mosali ya nzambe neti CDJ Mampata awa naye kokumisa wera te nga akumisaka wera te po wera miziki ya malonga oyo nga na te na 10 chanson ya wera na mutu na nga na 10 chanson ya wera te soki tokei kote miziki fali aza na batime ebele koleka wera là c'est clair fali aza na baalbum ebele koleka wera wera kaka na banzembo na ye tolingana tosalisana na ye lelo pesi bino liboma bino baware bozwi liboma donc mpo na bino mutu soki asali analyse ata ya moke na nkombo ya fali bokoki kaka kotushe wera par rapport ya omoni ya politesse oyo bino bokomi okotisa ntina basali ya nzambe esalanga mpasi ya eske garçon oyo simo bokoyebisa ngai bino babiro ya fali staff nyonso ya fali boloba bavideo oyo bomonaka yango te donc oyo Odile Manzaka asalaki adenonce Alex Mboma ndenge basololaki wana bino nyonso bobimi ke boyoki yango oyo sikoyo bafani na bino bazofinga CDJ Mampata mama Pasteur boye woka isu tala Sylvie Mampata soba ya mama na yo ne soba maison mère lisoko solo maison mère lisoko solo maison mère ya la bali ya la popo mukiza Sylvie Mampata kanga mama ma chaîne Mampata kanga maison mère ma chaîne poto na koya fallait les kimilo wana loko te fallait les kimilo oui la son masoko bilele libumumunene o kwata obila te keba
Yaya, bon, ça m'a si ok. Donc, ce qui, si déjà m'a pas ta fille, m'a mis penaboui. Yaya, bon, toi qui n'en a n'en à musique, fallait l'équipe comment mobimba na musique. Est-ce que vous avez besoin de ça l'analyse, il y a basi à artiste et musicien, basi à artiste et musicien, au bazar stable na vie. Si déjà m'a pas ta besoin mona oyo, azala mona ya mutu ya mbongo ya kitambo mobimba. Mona ya sacré. Si déjà mampata oyo bino ba wario bolingi bozwa neti camarade na bino si déjà mampata za camarade na bino ba wario te. Si déjà mampata koni na famille ya mbongo papa na e patron ya kitambo mobimba papa na e patron ya kitambo mobimba. Si déjà mampata abali mobali oyo azali lelo oyo azali artiste musicien atonga ba immeuble na Kinshasa. Parce que côté la boye bureau oyo géraka bato neti basimo oyo bokai pe koleka pe bolobi à la popo simo alobelaka sofali te donc ya Alex Mboma nde botali bandeko soki lelo makambo oyo nyonso to efongwami nga na kosenga président wera azala ekenge parce que Odile Manzaka, ceux qui sont dans le traître, eux, bazalaka na mouvement. Bapesa rappel message ya mouvement. Et pas ya ba orchestre mususu. Le lobo moni enregistrement ya Odile Manzaka. Enregistré, ndekonabiso, Alex Mboma. Nazora, na Kinshasa lisusu te. Je n'ai rien à voir avec makambo na bino ya ba Alex Mboma. Il y a un enregistrement Odile Manzaka, mais na kosenga président wera. Soki Odile Manzaka quitté Kinshasa, bengela e papa kopo, tuna Odile Manzaka, est-ce que yo Ken apesi yo défi, est-ce que otonga yete et pas ya Ken piananga, ngabou. Plus de une fois, plus de 12 à 15 fois. Est-ce que yo otembola téléphone na yo te obeta masolo pe ya wera ozolela na kombo ya wera ba mabe wera sala rabino obetela Ken piana te soki obetela yete bacha yo kopo soki kopo ane kangami yo Odile te c'est que yo otonga wera pa nanga te nga teka pa nanga Odile obi wera fali amemi ba petit fali amemi ba valdi amemi ba tebele bele tozala pe kosola ezaka ndenge lisolo ezala kaka mutu enregistre azate ozoluka wera asa elefa ozwa visa ozobenga bokelenga boye fo bo atake vie bosala vie boye il faut botia panzi likolo tala ndenge na umeli na pase vie nanga mobima na maison mère mutu enregistre yo azate mais eza pasi pe mawa kotala moninga mpe azoluka vie na ye bandeko na ngai Cosposer ye boy cosposer peut-être fallait azali na ba projet bien pour na ndeko na biso Alex Mboma parce que ngai na kozala toujours contre ya mutu oyo azoluka malheur ya muninga parce que mboka na biso Kongo wana batu baluka vie kaka na ndenge ya kala inga ukala technique nde tout le monde azoluka la vie muninga azoluka vie na ye pembeni peut-être ya fali pupa yo moni eloko ya bien kosala ye enregistre ye po obebisela ye maka bandeko ingratitude ezali na musique ingratitude ezali na musique surtout orchestre ya ndeko na biso fali ezali na ingratitude moko impossible nana mona bato bazalaka ingrat neti orchestre wana te babiro wana baza ba ingrat babiro ya fali bazali ba ingrat moko impossible donc na orchestre ya fali soki moto apromete mwa gaffe oyo bakoki kolimbisa na pete na bopete ezalaka mwasi ya directeur ya kosala ata 1000 gaffe ye bakokata ete ala popo ala bai apartir ya lelo alobelaka so fali te ye bakokata ete ndenge toyokaki bavoice ebimaki abima kutu na besenga nde te besenga nde futake bavere ero te
wana ezalaki message grave mais wana toyokaki place besenganda abimaki te akende répondre sere na biso nana abimaki te besenganda abimaki te atikala ekobima te po wana mwasi ya step na bango ya badirecteur me ndeko na biso Alex Mboma baenregistrement ngo basali ye bon mpo na nga namoni place aotonga na ye mpe fali te mais comme atiaki ka kombo ya besengandi abosani ke garçon oyo asala ata ba 2 ans 3 ans alobelaka fali mpe bien bokumisaki ye bobetelaki ye maboko me na likambo kaka ya muke bozwi garçon ya bato boexpose ye ce n'est pas bien botalaka mpe bolamu mpe boyoka. Allô? Oui, monsieur. Depuis quand on a baissé on peut savoir bonsoir. Moi, je suis pas ton ami. Depuis quand on a bien important comment on a fait bêtise? Est-ce que la cour va 2 minutes? S'il vous plaît. Dans une autre chance, nous, on a pris la taille. Parce qu'on dit jamais qu'on s'en est au Coran, on a modifié conversation, on a évité pour la ligne, on a modifié, qui nous a ligne, on a évité. Tu es banni depuis 2006, monsieur Mondé. Est-ce que nous a est-ce que nous a eu est-ce que nous a eu on a numéro na yongai? En fait, on a bien entendu audio sur le qui est là conversation, on a ça qui va vidéo on a ça qui a ligne sur concert à gars. Voilà, monsieur, tu as encore la commission à niveau au conversation à Binoana. Plus jamais un chef de sécurité, plus jamais. Et puis, on a coûté pour nous t'attendre la vidéo, maman a besoin d'attendre la vidéo. Alors, comment est-ce que les gars citent en Congo, n'a pas bêtise, que bien après ma campagne, est-ce que donc bandeko na ngai si je comprends bien besengande makambo nana loba po na relation na ye amoureuse na Jaël Lisho po na besengande là c'est normal kelango bon besengande aza maître oyo azalaka ne pe problématique te na kamwe kaka besengande ndenge s'intéresser na makambo parce que kotala pe besengande boye azalaka ne na conflit na mutu te mais eloko kamusinga kaka deux poids deux mesures oyo besengande ajoué na makambo côté ya makambo oyo il fallait ebebisa réputation na ye oyo koboma libala na ye wana mama bengaki te besengande côté baoloba yo opesaka Jaël 20 euros Jaël bobimaka na poto wana mama bengaki te wana yo bengaki suna na te otuna ye enregistré otia réseaux sociaux te po mokile ye ba vérité ba vérité fo mokile ye bakake Alex akoseli oyo bakoselaki ya minene kuna besengande wana kara oyo koselaka yo wana kara deux poids deux mesures botalaka pe bolamu ya batu monde ya miziki oyo bandeko na ngai bacommunicateur oyo boyaka kolobela baartiste nasenga bokoma baindépendant neti nga bokoma baindépendant ingénieur Alex oyo avaya azalaka na makambo ne ya bastudio azalaka na makambo ne bien atambolaka na mutuka ne ya cher azalaki pena bien posé nayebi te soki liboma nini ezwa pe Alex yango aya okoma mokala fali nayebi te garçon mo azalaka ne na barelation ya bien na bahéritier na bafali na bawera na bajibe mpiana tout le monde ayaka studio na ye kibolole Alex oyo bolole ya mwana mobali oyo Alex Mboma atiki musala na ye po akoma mowumbu ya musala moto mosusu kibolole parce que Alex Mboma azalaki bien ngana ya de garçon oyo valdi azokende yamba ye na baémission azalaki garçon moko boye azalaki na ye bien azalaki mokeleli te azalaki na singa na kingo ya boye te lelo tala Alex Mboma ndenge obebisi barelation na yo ozalaki na yo bien soki oza na problème oza bezokende pa awa tokei
okende pa Wera okei, okende pa Kofi okei, lelo omitie singa na kingo na makambo oyo etali ata yo te yo zalaki ingénieur de son fa yo zala noko au milieu du village lelo komiti na niveau besenga nde sambusa yo boye eza pasi mpe mawa ndenge makambo ezokende bandeko na ngai awa naokende point sur point nayebisa ye bino ke bakomi kotia kombo ya mama Sideji Mapata na makambo oyo etali musique oyo ezoconcerne kutu ata ezoconcerne ata mwasi ya Wera te makambo oyo bokende nango mabe boyoka mpe koto lisusu boyoka tate akendaki kovisite place oyo wapo ya kobeta mobandi na concert na mois de juillet biso banani basali bemission mabaki ezala te mais nga ya matambi mpona pour ne pas citer les noms babaki oyo eza festival ovia kobeta tout cela eza festival tolobi te ke via kobeta te tolobi eza festival vieux aza tête d'affiche ya festival tosengaki nde na vieux azala mais on lui a la vérité wana mais salle oyo salle yango moko hippopotame soki hippopodrome bobenga hippodrome soki nango moko bakoyo salle balobi eza ebele awa dans bacommunicateur oyo ya Fally baza mystique babisala Kofi akobeta soki hippopotame donc hippodrome bango balobi eza soki salle yango kombo nango soki hippopotame wana oyo Kofi akobeta bazoye bata koprononce kombo nango bien te bandeko musique oyo musique eza mystique musique oyo eza mystique musique oyo bozela nasilisa yango kaka hippodrome de Vicente yango moko balobi ke ezali festival ye aza tête d'affiche sikoyo ye azoloba eza festival te oyebi musique ya kala pisha ezali musique ya lokuta moto oyo abeti 2000 personnes nabetaki 10 000 nabukaki Paris wana nabukaki sel nasalaki boye alors ke asali eloko moko te bavie wana batikalaka na modele ya kala moto oyo korévolutionne musique congolaise oto baloba vérité ya mambo ya musicien ezaka Fally oyo eloko oyo alobi NBA bomoni na NBA alobi eloko boye bomoni epasi alobi pasi basabe nyonso ezali na musique ezali ka lokuta tu vois yo tomomona bakomi mpe soko babandi soki na baplaque d'or ya lokuta baplaque d'or basala na château d'eau ebandi déjà po musique ezaka ya kongo emisala na lokuta non ya biso noko tozwaka bomonaka pene tokokoma wana tu vois siko pour une fois vie siko fallait asala mise à jour ya mémoire na ye ayebaka tokomi na modèle ya lelo towana monde soko lobi obeta na arena Paris la défense otokomi na Paris la défense et répondre bacomprendre soko okosi te okosi te vieux souvent il m'a dit que tu as niveau que bateau comme là ça le wana soki hippodrome de Vicente balobi que ça festival ça de koshasha bengaki apulaki kufa na petit soko non mais déjà vous tomoni mwana lo production ça appelle kutu na koma kuna na tena lo baboye pisha na mboka en fait na mboko Kongo boto toka ndengwana tomona Virambo akenda ko visiter iyo arena on a fait na ngana tilo kolela pesi mbote grand prêtre Chulungu Virambo kota iyo arena apata maboko boye les premiers Congolais dans la salle c'est moi voilà abetango alors on va dire étoile les États-Unis c'est place ça Michael Jackson na banini so bino que non vérifier mon étoile là-haut avec Michael Jackson par rapport à ma hippodrome ya Virambo en tout cas ce qui a bêti na moni ya oui ezaki festival ti eza concert na ye moko pena mati pena ba présenter ye boye après dès on féliciter ye na boye pour la blessure au fait quand na motema na visiter qui va bien na habita te le bon la Virambo a visité salle siko est-ce que vous comprendre que Alex Moma lobaki tosala kaka tosala eloko wana po to étouffer évolution ya Virambo po bana besoin Kofi asala mpiaka actualité na ezala te siko ba communicateur mususu analyse o basala ba se basé na kombo nani donc ezali campagne moko ya déstabilisation ya hippopotame o sali Kofi akobeta sali wana ya hippopotame o Kofi akobeta wana eza hippopotame ya sali ya munene o Kofi akobeta hippopotame wana bazana posa nde ba étouffer actualité ya hippopotame wana parce que hippopotame wana place Kofi akobeta batu ya Fally balingi hippopotame wana nde beta mate bamona comme eza 80 000 place hippopotame wana c'est mieux ba étouffer balongola ngo na mitu ya batu to continuer na hippopotame ya sali Kofi akobeta c'est là la modèle avec ça ma ken pia na tongo na mon frère pour l'étoile pour moi la tête donc si on est donc
Arena. Asala émission na kati ya Arena. Donc tous les là nous abeta pays pour donc il y a concert il y a yé na ya yé concert ya yé. Mais après de féliciter bravo la légende bravo Pena bravo Mama Chi ou Magi Kitoko. Quand on a visite on a les rocha makele na loba. Na plaisir papa tu as la paix billetterie fonga maka. Tu as la fonga billetterie. Et puis l'artiste a dit il faut que la production a vu déjà par précaution pour assurer concert na voilà. Na eu na billetterie fonga maka maison de production parce que ba distribution yo sommet habite raté. Donc là c'est la plaisir wana via kota na sala eu na boya pensa maboko voilà. La Arena, voilà, c'est moi. Parce que là, il y a collé. Parce que l'émission a 4 salles. Dis-moi, Carole. Je suis à l'hippodrome. Nous, on est au l'hippodrome. On est dans le. Ah, puis ça va, ça va bien. Puis ça va qui? Mais on va te dire pas beaucoup. Donc, à Beta, après de vous féliciter. Ce qu'il avait conseillé, il y a Yemoko. Tu peux te dire beaucoup, bravo. Voilà. Voilà. Puis qu'elle a suivi les guides. Tu fais un guide Kala. Mais ça va se guider. Ah, ce guide. Azara guide kala azara so guide. Viens azara so guide non, viens guide kala. Monter président Gatier beaucoup. Gatier ebi gaza guide. Azara guide kala. Yaya makambu oyo ya impolitesse oyo bandeko na biso bozali komema oyo c'est grave. Koffi Olomide asali trop na carrière kaka ya Fally. Fally balingaka te mutu soko azosala émission okende kofinga Koffi. Moi je pense bandeko na biso oyo soki tolandeli bien bazwaka penate ya okutana na Fally penate po Fally alingaka biloko te. Fally pena alingaka biloko te. Bozela nanu. Bon, sikoyo tokota dossier ya Alex Mboma parce que na vérifiaki place nanga Nathalie. Place moko Alex Mboma pena atonga pena Fally agrave ezate malgré akotia bakombo ya batu mususu mais bokomisi yango makambo ya koyaka lisusu te bobosani ba 1000 émissions onde kona biso asala pona ko critiquer ba artiste mususu pona matisa pe bino boka to solo ya mona yo mutu mususu ayedite isonga nazo il est pour la polémique na biso ba wayo ba censurer so ba mona to no ba poésie ba banda boya ba TikTok ba nini ko mo ke bo ke ba photo na ta photo na pote de ça to l'état de rambo c'est là comme on papier là on peut quand alors oui yo sur la minute moi je suis prêt avec toi sans directeur sans comportement avec nous on va la mais il a la souci moi que maman il y a pensé à rien à Eli moi pour me dire on tient quoi tika la yé de jamais ni qui on m'a tout tiré dans la toso dans la biso mais dans le même sommet il était quand même en soit ça sur la il a comme $500 mon internet n'est que là comme ya kati oui ma solo il faut actualité à concert au local JJ Bill moi polémique voilà et on va les saluer pendant toi la photo on biso dans le prochain attention ko ba ko na lebi so bi no ba na lika ko bi so na bureau to bi de tito ke ne boy to so pesa actualité na ko sa wera et là on problème de pour un mot to so na bi so normal mais to ke na mo na boy yo pe yaka et ça le côté o ye kaka mo ni mo ko tira ki na ni me na ba reza o tira mo na ni na bien et bandi na bi so filité mais ni na so pilisa mo to ko me na ko est-ce que ba to da bi na bureau ba di ba dia ba to na nyoso ba zo courant mokili tambola na mokili omona makambo bandeko na nebu tunalala Allô? Oui, monsieur. Depuis quand on a baissé la on peut savoir bonsoir. Moi, je ne suis pas ton ami. Depuis quand on a bien important comment on a fait justice? Est-ce qu'on a 2 minutes s'il vous plaît. Là, j'ai votre chance, on va jamais pour ça les locaux on a modifié conversation on a évité pour la ligne on a modifié toutes les années on a évité tu es banni depuis 2006 monsieur Mondier est-ce
est-ce que ngana yebi est-ce que ngana yebi ngana tata numéro na yongai en fait on a binakanja audio sur yo qui est audio des conversations ça qui va vidéo pour la salle canali sur concert la gare voilà monsieur d'accord la comité la numéro on dit on va poser au salle na conversation na bino wana plus jamais ngai ta chef secrétaire mo na ko orchestre na biso plus jamais et puis sur coup là pour mutatinde la vidéo maman na biso tatinde la vidéo alors comment est-ce que les gars si ta kombono na ba betela ke benga pour makambo orchestre ça est-ce que bon bande ko na ngai eza pasi pe ma kotala makambo ezoleka mais kotala ngo bien Alex Mboma peut-être azwaki ka menace pression ya banzoi yango aodose ka odile manzaka après kende bien mais soki ezalaki afingaki to fali tolingai to condamné mais eza nango babilo moko ezanga ntina ezala po miziki na biso nde baingratitude mpe eleki tro yango omoni makambo yango ezokende kaka bongo ingratitude mpe eleki nango makasi yango omoni makambo yango ezokende kaka bizarre mais eza pasi mpe ndeko na biso Alex Mboma mpe besenga nde sikoyo atuni ye eske ngai azala na nimero na eske tobenganaka ye pakosela ye kaka besenga nde makambo mpo mso odile mpe aexplike bashefu na ye mpo baexplike mpe banzoi babomele kaka moto azala lukaka ndenge akose defendre yaya azala lukaka ndenge akose defendre mais odile manzaka yo na pi Roger soki mpe bobenga babiso te mpo na makambo ya wera en tout cas wera tiela bino kaka papa kopo soki makambo na oloba odili yo ozala yo lela vie aza ingrat vie nyonso tosalela ye vie alingi kopromouvoir biso te vie alingi bomema biso na poto te petit fali oyo ayeka lobi fali amemi ye poto soki makambo na oloba na okosa en tout cas batielo kaka papa kopo papi le principe kolela na ba téléphone ken il faut bolobela vie ngana kufeli mama wera contribuer ta $10 te tala ndenge tolobelaka wera il faut bo attaquer bino nyonso tuna bapi Roger bolobaka me moto enregistrera bino azalaka te bozala na mwa kimutema malamu oyo ekosala biso bien mwa kimutema malamu ekosala biso bien mwa kimutema malamu wana ekosala biso bien bozwi moninga oyo eza kobebisa vie ya moninga ce n'est pas bien donc ngai eloko na oloba mosala oyo boluka bokoma baindépendant ole bozalaka nsima ya baartiste musicien boluka bokoma baindépendant parce que soki bozaka makambo ya kodiembela bato oyo bobanda ofinga bakofi bawera bokosilisa mokili mobimba na kofinga suka nango ekozala kaka fali mpe azobengana bino donc eza pasi mpe mawa kotala makambo oyo vraiment eza pasi Stade de France oyo lelo biso toneti biso batoto tolobelaka elere imago biso batoto soutenir fali ba warrior bazosepela makasi parce que na histoire ya bavie na bango bazokoma histoire ya monene ensemble à partir puis au travers fali pupa bakokoma histoire ya monene ensemble na ye et on monnaie tous les warriors mélomane na bonne musique aza pressé ya oyeba date même bato balinga validé baza pressé oyeba date parce que c'est pas que pour Fali ou pour les Warriors, c'est pour tous les Congolais et particulièrement les Warriors et c'est pour tous les Africains parce que ils ont honneur pour Fali à kolati sabiso africain pour dire yaya sikoyo Alexis Wecha osenga lobi ba Congolais nyonso tu bazela date ya Fali à Stade de France asala honneur ya Congo mais vraiment kina sali lelo bandeko na ngai Fali sali nyonso tu ya munene kobeta ezokende nde banjir contre ba vie oyo babeta basali wana te est-ce que boza sir pena ba wera ndenge baza wana bazela pena ke non Fali abetaka ba stade wana po esala honneur ya musique congolaise parce que awa bato bazomela sou maïté depuis Fali abeta ba Paris la Défense Arena donc bato bamela sou maïté
pour Fali abeta Paris la Défense Arena. So boza sir ce qui fallait à lobby abeta lelo ba Stade de France. Boza sir ba wera na sia mitema ba ko imate. Lelo si deje mampata motema ya wera zo sambwa. Azo sambwa neti mbongo ya kala bandeko na ngai. Bakomi na niveau tia kofinga si deje mampata po wera basalo fallait abeta wera nanu abeta te. Est-ce que wera ko sepela fallait que ne ko beta ba Stade de France? Lelo ce qu'il fallait abeti ba sali na ye ezo koma injure et pas ba vie o ba beta ba sali wana te. Moi je pense côté wana il faut to lukato raisonner moi muke parce que bande ko na biso bazo ko kaisu ko respecter ba vie wana te parce que ba vie ba beti ba sali o fallait abeti te. Donc ça veut dire que makambo yo tota la bino ka na musika tozi mele place nini bokosuka bino bokomi ti na niveau nasi deji mampata pe bokomi ko manquer ba respect bokomi ko zoya neti camarade na bino na simaka ya musique ngaza na ngane loko mingi ya koloba te mais ezo salara pasi ingénieur na biso na nyonso to asaleli Fali lelo aza ko finga maneti nguba. Lelo ingénieur Alexis akomi na eko fingama tandis que ayaka epa Fali azalaki piéton te azalaki mutazali na mutuka na ye mais lelo dega azali ko fingama ezo sala biso na pasi mingi ya kolobeza te tokosengaka Alex Mboma alukaka avina soki ozeli kaka balimbisa yo na okese wana soki ozeli pena balimbisa yo na okese wana po okese wana ezali okese balingaka mutu oservir bango bazelaka jour yo kosala gafi ya mokeba bazwi okazo ya kose débarrasse na yo de ingénieur luka na yo vi na yo luka comme indépendant soki ozeli balimbisa yo ezali pasi neti lelo bandeko na ngai botika na bete ya bino lisolo oyo naloti Félix Tshisekedi totamboli na ye avion moko amemi biso na avion place tokenda yo kita po atala nde basoda baosala makambo toke kokutana na rebelle azingi président de la république bazokisi Félix bapota na elongi base tokoboma ote me zonga kaka eza ndoto nalotaki vraiment ekosala bien soki message oyo bokomiseli président azala ekenge nga na nalota ye te me nazwaki okazo ya kolota ye ça veut dire makambo ezokende mabe bozala prudent na président de la république donc ya koloba mingi eza te wera abetaki miziki ya qualité mais bato balingi tolobela yango te bato balingi kolobela miziki oyo wera abetaki te donc eza pasi pe mawa makasi pasi pe mawa merci beaucoup tosuki wana merci